Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre la championne. Autrement dit qui n'a donné Kanda, on a été là, qui m'a fondé en direct de la Suède. Un grand coucou. Nous avons dit qui n'a TV, Yakala, Nayasika, vraiment, la championne a tenu bino, bisous. Bisous. Et oui, merci na yo s'abonner. Merci na yo la championne. Merci. Pourquoi? Parce que aux autres attendent na yo à nini yako suivre la championne. Là, je vois ma sponsor officiel Yadiki na TV mon vieux Benzula. Azo pe ma carte na France avec petit na kena ko pe msanzuto ya pe msanzuto vinyo so yango yo donc to sala oyo zolia yo. Vraiment, il y a enjoy. Je vois encore maman Karodi, maman sociale. Vraiment, joyeux anniversaire. 4-0. Ils allaient pendant nous battre 4-0. C'est pas donné à tout le monde, mais tu fêter tes problèmes. Tu es la championne. 4-0 à la championne, 40 ans à la championne, tu refais même à ta virtuelle, tu refais. Donc, bon anniversaire à toi encore une fois de plus. C'est vraiment que cette nouvelle année t'amène beaucoup de bonheur, beaucoup, tout ce que tu désires. Encore une fois de plus, bon anniversaire, malgré tout fêté. Madame Karodi. Et là, je vois encore Madame Odimba, 6 fois maman. Donc, Kolo Hecto. Point. Merci. Nabino Batota Congo, Kalisolo et vraiment. L'histoire de l'Ouest, maman Mobokoli contre mère biologique ou mère biologique contre maman Mobokoli. Maman Mobokoli contre mère biologique. Donc, ils ont maman mi bali. Mon ninga moi ça bengi, abi nazo comprendre mon qualité. Nazo comprendre mon qualité, maman nanga beta na oli solo. Abi koza la mère biologique et lobini. Comme maman na libomu 9 mois, ezo pesa ba droite. Mais même moi na libomu 9 mois boko la pe. Polo bolia bo menwa mwana na yo. Pe ko mate ke ngai ka ngande maman na bino, ngande na bota bino. Et lobini. Ko bote ça na mon problème te, et ça na batumso ba bota ka pe ba sa nini? Ba wakaka ban. Karina lobby, la championne a bêta l'issue, biso tozo tout nisama. Ndekonanga mobala za na Suisse, a lobby kutu stoki kala faut pas en salani a rokata contact na famille mobimba. A l'ingli soute. Papa na ngai na maman na ngai baboti ye, baboti Karine, na leki na mobali bazane kar ya 2 ans. Karine mwana liboso, tango aye ko bota. Leki na ya mobali. Na kombo ya Jean Didier tanga botamaki azalaki na bébé moko ya moins de 3 mois, ceux qui 3 mois eleki mais 4 mois eleka kité ba parents ne bazalaki ba voisin, papa zo fanda koto, maman zo fanda koto bana quartier, maman na bango ezalaki ka ko sente ndezala kaka ba sente yo on boti mwana liboso ali bokomi ko bima lisu zemi ya mibale ka ndenge wana nde siko esalaki nini tango maman na banga boti leki na Jean-Jacques, sikoyo leki mobala sali nini azalaki na bébé. Maman na bango ake kotika ye Karine na baja 2 ans na mwana bébé na se ya 6 mois ake kotika ye papa na bango ye. Mama leki na ye na cousine na ye mususu. Donc cousine ya maman na bango basima nzela bakenda Lunda.
abitanga na lunde zo pesa donc angola o ya tango kalawana Karine azalaki na 2 ans leki na mobali azalaki na se ya 6 mois lokola mama na bango selon ba histoire alingaka tikela mama ya boti bana aboyaki na kwa mama ke mwana na voyager lokola aboyaki nda sala ko empêcher ke non ko tikela nga mwana tena lingite soko lingo kende ke lotika bango papa bango neti pe ba je mama ba Karine na kia tiki bana mibale moko ya liboso na 2 ans mususu na se 6 mois atikeli ye mobali ye wana akei lunda ake koluka papa na bango batikali abundi na bana na ye abondi na bana na ye abondi na bana aye ko bala mwasi na tanga ye akoti na bomo ya Karine na leki na mobali donc Karine azalaki na se à 4 ans donc papa bangazo abalaki mwasi abi image kutu na ye banga na ngai te ngai image na za ngo plus ezaka ya mwasi ya papa na ngai ndeko na ngakuti ya mobali mama ya boti ende mwasi ya papa na biso ya yebi mama mususu te abila champion ya umo kilezo ye bate bazo condamner biso aza mama aboti binu to boite toza kosunga me ya lingi to katele maboko po yende lokwa aboti biso na bia ya betela batoto akongoli solo to yeba abi oui mama na biso akenda ngola aye kozonga na lunda wana tanga aye kozonga ngai na komi déjà mwasi muneni kokola penda comme tel te mais na komaki déjà na ba 15 ans 16 ans leki na nga mobala komaki na ba 13 et demi a Hollande 14 ans ba yo yebisa biso ke o mama na bino aye tokeipe toke kotala mama na biso croyant qu'il aime susuke azomema biso akena biso na ngola malgré toyebaki ete mais boyebi kaka bana ntango balobi ke mama abota bino bozomona neti ke yende alingi bino koleka bato nyonso na mokili oyo nde nasengi mama na biso napika podi omemi biso kaka te tokende esika ozali kuna ote il faut na préparer terrain ponde na zawa alakisi bango baleki na ye donc mama bango tanga kendaki kuna abati susu bana 4 donc cela veut dire Karine azana baleki 5 plus ye 6 o babotama na papa baza ye na ndeko na mobali mama na bango pina libali sika kendaki aboti bana 4 mama banga bifa préparer mobali na ye pourquoi parce que omoni mboka mobali za na ba réalité na mususu et tout na kutana ina mobali na isaki eteke si na botaki bana mibale nde ya mwana donc na pome mabino ka boite faut na préparer mobali na ngai na kende ko yebise kete bana baza ko ye obete na yebite ka nde to sala mais siko nde na ye mwana me mabino ezate mama banga ki na déception ebele na mutema esi bakolaki donc mama balaki atikale ko yibisa mbali na teke abotaki bana mibali bazongi na bango kaki na zongi na leki na ya mobali epa mama na bango mama mobokoli abila champion mama wana na yebite bamba na mama msusu toyoka ba témoignage na ndenge nyonso mais neti leki na nga mobali ayebi na mama msusu te ata ngai na yebi na ngake ye mtabota ngai te mais mutema na makanisi na ngai nyonso ezaka kaka mama na biso mwasa papa na biso pourquoi parce que toyebi mama msusu te kaka ye na malamu na mabe na ye pa bota ki bana misatu na ngana ya na ngai na leki na nga mobali toza na bana donc tosali 5 côté papa na biso to fanda na biso sans problème abi bale ba famille ya mama koto famille ya mama ya mwasa papa na bango donc na ba koko donc ka neti biso penda bana oyo ndeko na bango mwana na bango abota nzoka toza bana ya bato mususu na yebaka déjà la champion tozalaki na matata pardon mama na bango mwasa papa na bango na papa bango bazaki na matata penza bazaki na matata entre mwasi na mobali mwasa papa bango kanga bisaka amema Karine aleki na mobali na bana mususu bazalaki mike abito fanda kune pa bakoka ta 6 mois mobimba pourquoi moi discussion salemaki entre donc moi ça papa bango na ba semiki et comment ki situation ba simba na ndoto ba lo moka ndenga malamu te donc manda donc moi ça papa bango akenda ke pa na bango amemi Karine aleki na mobali na bana mususu donc 6 mois bafandaki epa ya mwasi na famille mwasi papa na bango okanisa bano ya boti kolia komela classe makambo nyonso surtout azobundaka ndenga tekaka na ye ndenge ka libote sungaka to ndeko kende classe vraiment ceux qui bayebisi yote okoyeba peti abi nde to koli ndengwana abi mbala simata mama banga ye ko ya Kishasa ngai sina zaki diplôme leki na mobala kalaki na 4e ou 5e des humanités donc atele na une année pas ça a se présenter mama yeka ndenga yaka wana ye donc na famille bon mama na biso mingi zaki vraiment plus côté famille na ye donc mama soka ye plus côté famille
aye toke pe toke kotala ye apesa biso $40 ngana leki na mobali tokabola $20 alobi ezalaka billet moko ya $20 na deux billets ya $10 na pesi leki na ngai billet moko ya $20 abite na pesa ede billets na poka parce que alingi ko changer mbongo nyonso mbala moko te abi na se rappelaka po esi na kolaki mama biso awuti lunda wana ndenga utaki ande ko yana biloko donc apesa ngana leki na mobali kaka $40 billet moko ya $20 na deux billets ya na deux billets à $10. Tant la pesi leki na nga billet moko ya $20 habité na pesa ya 10 pourquoi parce que ata na besoin ko changer mbongo nyonso tout mbala moko ndi to mona na mama na biso yazala ka soka ye asali makambo quelques jours avant que ndasala nini ndako benga biso to ya kutala e ka ndengo wana ata famille mama biso ba mona ka biso na pasi ke balongo pesa makona bango ya kutala biso te to kutanga la biso na nzela na ba wenze do moka mobilo bana mabe boya kotala ba mama te ale ba lesion kana no ngenge ndengo wana mais ndenge ezala penza ki o mwana bana bandeko na biandeko na ngai tokende kotala bango tosala eloko moko te mama tanga yaki pe turo lisulo kwesi tokola tobeke toyokaki sango ke na ngola kuna vie eza kame malamu na bi mama ngesi na silisi na nga classe okomema ngai te kuna boye tu abi na komema kuna komema ona kolobaka si yozanani na komema na koloba yozanani abila champion loko si na kolaki na komaki déjà mwasi munene na siseki déjà humanité na ya yebaki pe déjà mibali na bia solo mama biso bano biso to yo boti donc ozo wanga na biso donc bano yo boti kuna na ngola donc ba yeba tate ki bazaka na bandeko mususu na Congo ba yebite bazana bandeko na Zaire ba yebite mama banga bite ça problème te donc avec le temps na koyebisa ka ba mo les alinza meka osala nini abi déception lisusu makasi leki na ngabuta mobala lobaki na intafandi ka azotala mama sali nini to lakani wana mama sali nini azongi nde après wana donc yeko lekata ba 20 ans la championne leki na ngaya mobali asilisi classe abandi pe université mais asisaki université te nde kop moko ya poto eyaki esika ya ndeko camarade ya papa na ye asala makambo wana donc izali no pena mbongo moko ya mingi te mais mbongo ezalaki papa s'engageaki ba s'engager mais ekomi na suka e bande kozanga $380 la championnat $380 po ndeko na mobali ya matapoto $380 na omona mwasi ya papa na biso abimisa télévision na ndako abimisa maputa na ye ya super o bakata na ono bakata te na ba bijou ba puyo kutu ba kede ko pesa ngai nde na mwana liboso ya papa libuma papa na ngai na mama na ngai lobila champion na ngai Karine mwana liboso ngai nde to kendaki na mama na yebisa mama na bi mama na prix wana te mama bikari soko to sani leki na faut voyager abila champion biloko ya mama mengandi na oyokela ngo passe pourquoi parce que abi ba mama wenzi wana donc bazo kapola biloko ya valeur mais na prix wana bi mama te mama lo bito sani il faut leki na yonde kono voyager il faut voyager to somba ka biloko biso nde to somba kango avec silité na ko somba ka abi mama o ya boti biso te mais moi c'est papa na biso ateka ba biloko ne ya nzoto na prix moko la championne non leki na ngai a voyager kenda poto nzambe basungaka nzambe asungi akoti poto azumukanda abali pe kuna aye kosala abengisi nanu mwana donc leki na ngai ya mobali na libumu ya mama oyo asali nini o abokola biso poto solola kingai na leki na ngai abeza ndenge na biso ko pesa merci abo monso ko bengisi ngai mokile ko ekoloba ke bengisi kaka ya na e propre te ngana ko ya na ngai mais loko bingo sala makambo voyage mutasir azali bengisa nanu pichu amata soki pichu amati bongo kuna bino bokobunda ngana ko ya mais poto effacer babilobela ya bato ko bengisa ngate bengisa pichu so bengisi pichu ko sala malamu leki Karine ya mobali na Suisse asali démarche abengisi pichu azali demi frère na ye oyo mwasi ya papa na bango aboti na papa na bango ala prepe bambula baye ko bengisa Karine na ndeko na mobali na demi frère na ye ba se retrouver na mboka poto mama na bango soki nini abelaka vraiment makasi esalaki ke abima na Kinshasa po ya kozwa
ba traitement donc maman na bango belaka tuberculose kuna na lunda ou bien na esika zalaka donc ba kokai ko traiter en côté donc yazalaka obligé ko zonga na kini pour ba pesa e traitement moko comme il faut pendant qu'il yazalaki na kini kuna mobali ya maman na bango ba botine bana wana donc yende mutazalaki na tuberculose a contaminé mwasi ye lokola zalaki angolé na sima na ye kuna ndatikali ko sani atikali ko kufa bande kona bango 4 tango papa kufi mama za na Kishasa ba osala nini bango pe ba kumbi bisaka ba ye na Kishasa bano 4 nyoso babota mawana batikala ko mundu na te bana na ba yebi teke bazana bande komi bale me bande kona bango ayiki mama na bango abota bana 4 me bana na 4 mo ba yeba bango exacte abila champion moni lisika likambo ezo banda mama na bisa koma ko tungisa biso bande ko mama ba benga ba cousin na biso côté maman ba benga de toutes les façons azaka maman na bino bila champion na to boité to boy na biso te lokola za maman to sungaka mais pona maman na biso le so ko tindile 100 $, bete $50 yo molem so se sacrifier awo na kake mbongo yo tindile za muki yo mosa papa na biso alia kezebele abi vraiment na za tellement ya kosilika pourquoi na ute ko solo na cousine nga côté maman semaine passée azo benga neti na ko gazenga de toutes les façons yenda boti bino abi eza siko nyingi lokwa mutaboti bino to boiti mais la championne franchement surtout nga soki na tinda ba mbongo eza kaka ke bon moi si oyo ki peut pas ça ko bota mais maman na biso la championne vraiment biso tikala ko lobele loko monte to tikala ko lobele loko moko ta par biso za pe na bano 4 oyo balia ba mbongo na ye ya biso kuma problème ba cousin côté maman yo kaka ni chanson moko wana de toutes les façons aza maman na bino de toutes les façons aza maman na bino na ndenge ni leki na nga mobali asomba lopango eza ya ye la championne eza ya ye mais lokwa ba papa ba parents ba futelaka nde asalaki nini azwi mama na papa afandisi bango na lopango na ye eza te ki asombeli bango mais lokola ye aza na poto ba parents bazo futela tango akiti Kishasa sombi lopango aki atie mama atie papa na lopango ya ye basala nini bafanda balongwa na ngambo ya kilocataire na Kishasa pourquoi parce que komaki de temps en temps biso nde foto tindaka bambongo wango na yebi pete soki komelaki mama na biso ndeni na famille na ye mama na biso zozo ati audace ya kobenga nga koloba ngayo na boti bino na zangi sika kofanda na Kishasa bongo kofandisa mutu mususu bofandisi mutu mususu na esika ongana kokai kofanda abila champion obi mo photo zalaka reconnaissant na vie tala mama na zwingai na aja dans le bas de 4 ans tinde na longo la komi mutu papa na biso mosala malonga te mama biso ndande koteka okotika la pete ke yo ofandi mkomona ndako poka pona injustice bana biso bakende te na bana ne misato na ngana leki na nga biso nyusu zalaki bana mama basona na papa to kenda na famille mama pendant 6 mois mama zo bunda zo lesa biso abi bolingo ya solo na zionge pa ya mwasi ya papa na biso mais maman ya boti biso c'est comme si le kola kaka ya bota biso ezo pesa ye droit ya nyoso na vie na biso mais pourtant azana bana mususu azana bana misusu abila championne na yebite mais kana ko beta sete yebisa ba mama ko bota mwana na lumu elobe loko te pourquoi parce que ça va peine na basi mususu aboti asali nini abwaki na mwana adage moko lobaka ko bote lengi ko boko la passe abeza tellement solo mais la vie n'était pas facile. Moi c'est papa na bisa longola ba bijou na longola maputa longola nyonso mais maman na bisa ndeko uta lunda zako ya apesa ngai na leki na ngai $40. C'est pas qu'azalaki na mbongo te azalaki na mbongo. Akoye pe ko faciliter la sou papa na ko charge na biso ya école bente ko tinda na fisque de temps en temps. Lelo biso to ye na poto pourquoi parce que ba boti wana nde ba bondi so to koma na poto mais comme un chantage. Basuki saka fois na bango soki babandi na te aza mama na bino ezanga kate abina boyi te to boyi mama na biso te yenda boya ki biso to accepter que ndo eza destin mokilango eza ndenge wana mais mama na ngai nazo nyokama ndeko na nga mobile a changer téléphone abi tout oyo so bazwi numéro na ngai yeba ke na yo na ngai nazo couper abi pourquoi parce que maman elle est ingrate ce qui malade to sungaka mais ya mona aka mokie
Botindela nga bambonga mike botindela nga ba déchet. Moi ça papa na bino maman ya ko defo bino bozwa nde botindela ka mbongo yenda yaka bomengo na bino nga maman na boti bino nazo galérer nga maman na boti bino nazo zanga sika abi maman la championne maloba mabe yango ndeko na nga mobala se retirer abi maloba mabe maman wana au moins ça va me mabe nini ya salaki soki lelo tozali totangi toza instruit tozo gagner vie na biso na ndenga malamu eza nini pourquoi parce que maman wana abisa papa na biso te maman wana alongoli abwaki et vous avez su ko barder awa boye vous avez ko barder biso to bomba na biso pourquoi parce que to yebi famille ya maman na maman biso ndenge bazali. Franchement, la championne, bisoté, mais pichou, demi-frère na biso nda sala kinini asali makambo, maman aya. C'est vrai, le quoi biso pe to zabana, to tchaki poa. Abinga na tchaki moi 300, ya nini ya billet, ba na mibali pe, ba tchaki. Maman sali nini aye poto. Yo mo webika Facebook songi et tout, kamata tia photo na Facebook. Muta benga ngandi maman ya boti biso. Maman ya boti biso abi ngande mtu nakenda ko bota na maternité pasi ya pamba soki na kufa ubete soki na bo eskize nga terme na kanga mokolo na ngai bonge bozali sika bozali wana ngai kutu nona matia ta viante moto ya boti binote ay mama na bisa lo batate ke moto aboko libinote mama na biso na moko na ika moto aboti binote mama ko mema zemi la championne ezaka 9 mois ko bota mwana ko ozala cause ata to lobaka esali douleur à une semaine ça problème te mais ko boko la bato ba koma bato plus de 20 ans et c'est le ka mukio maman na famille baza ko inyoka ngo nyonso na maloba mabe to pesa ka bon to tindaka mais to za basel bana te mama to kola avec blessure intérieure to bi ke maman na biso wanga na biso maman na biso ti esika na libalo ya balaki wana ba yebi te ke abota bana. Si papa ya kota na mabelo na mobala ya mama na biso ayebi biso te bano ba yeko yeba sango na biso kaka na Kishasa tango ba ye loka pe toza na poto e koma mo ba fraternel lokuta ya na la sali bungisa mama malgré ça biso to boye te me ye ka maloba mabe leki na nga se retirer ya mobali ngande jusque là nazo sala nini naza ko meka na ko supporter situation la championne mama beta na lisolo. Ba maman, c'est vrai ko bota eza pasi mais où l'équipe passe eza ko bota kola ce qui mwana na yo bete bana na yo moi si mususa boko li bango ko tia kanda ya kimute mama bete mais zala quand même reconnaissant qui était moi si oyo asala musalo ngai fallait na ça tant bana bazo bela ngana zala ki te merci wa muye azala ki pasi ya bana ngana moni te mais ya sali nini ya monyango ya monyango na yebaka na assistaka na libala moko ya colonel abalisaka mwana na ma campagne vraiment mon cas le rosa mon sa papa moi so wana se retiraki mama sko kolo mwana mo bino mo bika famille za na mo bakisakata bande kone ba yelelele bo etu biloka mama biloka papa ba pese etu etu mama wana azwa nzungu ya munene ya mafami na liputa azwa yango akitisa na makolo ya mwasi ya papa donc ya mwasi ya papa ya bana ye. Elle était reconnaissante que vraiment c'est vrai, et ça symbole, mais c'est toi qui mérites qu'on l'a tali pour toi, plus qu'un gars. Après ça, nous avons amené dans ma famille, na nini, na liputa. Ba tu ba acclama tellement moi na ye, si kazala ki moi na moi si, aya yamba maman na ye. Vous ne croyez pas que moi, na maman, a colia, mais c'est juste que merci na musalo yo sali, c'est très important. Quand il a le maman la biso a évité que muto sunda buko la biso, a évité que tango ya ko sunda la biso, maman sunda kota na vie na biso, ya lingini to effacer maman na pourquoi parce que yete mutabota biso, yenda bota biso. Maman championna beta li solo, beta c'était ezala randengo na te, ceux qui ba boko le liobana, longola ki mutema mabe. Zala reconnaissant na muninga, musala muninga sali. Nzambe, ye moko Bible zolo bakito zala reconnaissant. Oui, faut tous la reconnaissant. La vie, la Bible nous dit d'être reconnaissant. Pourquoi? Parce que
Je sais pas raison ni les salaires que yona mobali bokamwana. Na ebité raison ni les salaires que yona mwasi bokamwana. Mobali azo boko la bana azo ni mina ote. Azo sala musala oyo il fallait sala mais azo sala on a place na yo. Faut ça quand même reconnaissant. Moi si oyo azo place na yo azo ni mina ote. Peut-être cause de divorce et de séparation, il y a zala tana quantité. Mais il y a beaucoup de bana azo s'occuper na bana. Mais sois quand même reconnaissant. Reconnaissante, pourquoi être méchante envers la femme, la pauvre femme? Elle n'a rien à foutre, elle n'a rien à voir dans tout ça. Il y a un bout à bana salinini à beaucoup. Vraiment, ma maman, ma papa, tous à la reconnaissance. La bateau, bazo beaucoup les biso basse bana. Et ça yo mobalo, ça yo moi si. Faut que ça la reconnaissant. Ko boko la mwana longo, akoma mutu atanga université silisa. Et ça chose facilité. To ya kana ko beta tolo te ke mwana na ngai bana na ngai bete boité. To boité, yondo ça pas père biologique. Oui, mais il y a aussi des pères adoptifs, il y a aussi des pères par alliance, il y a aussi des mères adoptives, il y a aussi des mères par alliance. Là, to bossa na kangote. Vraiment de kokari. Courage, et puis ça, dès qu'on a eu aussi quand on en Suisse, c'est triste, mais nos parents, c'est comme ça, avec leur réalité. Donc, pour naïe, le coup, la bota, donc, à bota bino, point barre zéro. Donc, il y a une fois, plus. Je comprends aussi que pour la bino, vous en avez des mamans, vous pèsez affection, mine na moto, à pèsez une affection. Donc, l'homme donne une question, c'est qu'elle a pu réussir. Donc, c'est un peu ça. Bino, vous avez pèsé bolingo, mine, et si vous avez pèsé bino, bolingo, mais, pour me comprendre, les parents africains, souvent, ils égoïstes. Souvent, ils ont pour l'intérêt. Ça, c'est ça, nos parents africains. Vraiment, beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile. Donc, ce n'est pas facile. Slogan, Wanazaka, maman, et bien, une tabota bino, pour supporter vraiment. Donc, le moment où on a mobali, assez que la maman te a kata contact. Pourquoi? Parce que, et au sungana moté. Yo songa na l'autre côté, donc yo songa vraiment na l'autre côté. Merci beaucoup Nabino Batubolandi, li solo oyo ya moi si à papa, donc maman moboko li contre mère biologique. Donc à vous d'antenne pour me conseiller comme me comment ndenge nini karina ndeko na mbala bakoki ko se comporter devant situation zo la vraiment ya passé. Na lingi bino mingi wana tokotani mbala sima. Na bémission, Moussous ya kafo. Ceux qui n'ont s'abonner, aimer, partager et puis s'abonner. C'était bel et bien la vôtre, la championne autrement dit qui n'a donné canon tête la Kema Fumbe en direct de la Suède. Bye bye.